chers téléspectateurs, ndenge bozalaka penza ebele ya kolanda émission na bino oyo bilaka Bravo Fati Télévision oyo elakisaka bino actualité ya solo pe actualité oyo vraiment ya mboka parce que biso awa tozali na Bravo Fati Télévision tozali wana ko accompagner à action ya chef de l'État pour awa na Bravo Fati Télévision tozali wana pour accompagner ba action ya chef de l'État oyo azali ko sala awa na RD Congo. Tokolobela bino likamu pe tokobetela bino likamu oyo ya sitting oyo ba opposition elekaki oyo penza ba opposition basalaki soni ya kolakisa ndenge babomisaki bato ebele vraiment biso ba peuple tosepelaki na sitting oyo te yango wana tozolakisa bino conférence oyo elekaki vraiment lobby le 14 juin oyo epai ya ye moko mwana mboka président ai oyo tobelaka biso nyonso secrétaire général penza Augustin Kabuya azalaki wana baza kosagite d'abord bomoni vidéo moko eza kotambola oyo nalati chemise ya raye boye mais babimisi yango balobi ke eza ya le 12 juin non eza ya le 12 juin te vidéo wana eza ya le 2 juin na veille ya le 3 juin oyo baprojetaki journée ville morte mais comme bayebi kokosa te yango bakeye kozwa vidéo wana mais ce n'est pas ça mon problème naye awa pour to éclaircir makambo basalaka makambo na motema mabe te puisque problème eza kodéranger eza kombo ya Félix Tshisekedi c'est ça le problème. Pour la première fois na makambo ya ba marche ndenge tosalaka yango mbala ya liboso tomona balobi ke batoucher bato na ba balle réelle mais vraiment tozo vivre na monde nini namoni ndeko Fayulu on a pesi on a zobenga frère Edouard puisque c'est un frère mais on doit quand même avoir la crainte de Dieu puisque vous savez moi ça me fait pitié namuto azo simba Bible okota na makambu ya soni et entre temps ozo benga frère na ebina place asambelaka yango na bengi frère Edouard puisque un vrai chrétien ne peut pas se comporter de cette manière. Fayulu alobi ke bazokisi na mutu en tant qu'humain ekosala biso pasi ke azoki mais non lokola basalaki biloko ya mbangu et là je demande à mon frère Jean-Claude Katende, puisqu'il a perdu la valeur, il y a défenseur des droits de l'homme à cause de Mbongo. Puisque tous les Babylons connaissent, mais il faut défendre la dignité na biso na ba valeur na biso. Namoni ba image moko oyo Fayulu abosani ke amisopela ki babiloko na mutu akosika azoki hein non après tango aza ko accorder interview na nini na bande kwa TV5 na ebiso ki bazali awo abosani ke mutu na ye ezaki kovo eloko moko ezate mais aye kozwa sparadrap abambi na moto awa pour non soyons sérieux puisque ba image wana eza ya après marche technique tiela biso
image wana total frère Edouard comment est-ce que asali babiloko ya lokuta tiela biso image wana tiela biso image wana oyo bazana mama oyo afingaka bato wana tiela biso image wana po bomona comment est-ce que les gens n'ont pas la crainte de Dieu malgré que batambolaka na Bible. Oui, c'est un frère Edouard. Oui, voilà. Botala mutu ya fayulu yango wana. Est-ce que poteza na mutu wana zongisa fayulu telemisa place wana zongisa nanu. Botala frère Edouard ye wana. Est-ce que ça na pota na mutu? Mais on se moque de qui? On se moque de qui? Hein? Comment telemisa place wana? Voilà. Frère Edouard ye wana. Azana pota? Hein? Omoni bon, ce qui est na image wana. Botika makelele, matisa volume wana. Rendez-vous contre un projet de réforme constitutionnelle. Lors de ces heures, quelques figures de l'opposition et Délice et Sanguin ont été, rappelons-le, blessés. Le gouvernement estime que les forces de l'ordre ont fait leur travail et rappelle que la manifestation était interdite. Reportage TV5 Monde, Clément Diroma, Dadi Sangozo, Philippine de Clermont-Tonnerre et Florian Gotter. Au milieu de la mêlée, l'opposant congolais Martin Fayoulou, frappé par des policiers en uniforme. L'image a fait le lendemain de la manifestation. Il nous donne sa voilà Fayoulou. Zongisa Fayoulou place wana. Zongisa place à Thiès par le tour de la RDC. Zongisa manifestation. Zongisa Fayoulou. Tiens wana frère Edouard Bamona. Il nous donne sa version des événements. Oui, Telemisawana. Mais on se moque de qui avec des histoires pareilles? Comment est-ce que même les étrangers peuvent nous respecter? Comment est-ce qu'on peut nous respecter même par les étrangers? Quelqu'un qui prétend avoir gagné les élections dans ces pays comme président de la République, avec des gens pareils. Hein? C'est pourquoi je vous ai dit ici que c'est un frère Edouard. Moi, j'avais pris mon temps pour fouiller tout ce qu'ils ont monté comme scénario. Et puis, bayokanaki bangonyos, tola taba chemise ya pembe, soki tosopele ngo ba tomate, comme ça balobake, basoki sibiso. Voilà encore le scénario. Frère Edouard Kewan, même nos amis, je ne veux pas qu'un jour qu'on puisse dire que non, le secrétaire général avait réuni les militants pour dresser les membres de son parti pour Télémisana Nouana. Domoni Biloko Akoui. Un père de famille a quelque zombongo ya batu ya Kagame na Kabila na Katumbi pour justifier cet argent. Vous savez mon abattu ya boy. Hein? Oui, il peut se vivre. Yango na zakolo baboy. Tola ksakate ke tolingi mokonza mboka pona ba poste. Puisque awa banda ba monter ba scénario na bandoze la namona bato ba mobiliser ba état major na bango pona ko démentir biloko oyo batikeli IDPS kaka ye moko akende kosamba makambo na ye tokosamba yango puisque nous sommes dans la légalité. Tokani malamu sikoyo biloko balobaki ke non babeti ba Fayulu bazokisi Fayulu. Et puis, ce qui est plus grave, Baké ko fabriquer moi, Moutunaye Moko, oh Babomi, un certain Kabeya alias Ngadjaja, dit Tchelanga nano image wana. Il a joué son rôle d'Ngadjaja. Bon, balancer image wana. Puisque ce qui papa azamuto alukuta, moi na kozala ndengeni. Oui, c'est à mon tour Fayulu wana, tia image wana. Bon, muto balobaki ke babomi yewana. Mutu yewana balobaki ke babomaki. Sikoyo yewana zana hôpital azolanda bassin. Même biloko wana c'est toujours du mensonge. Kobebisa réputation ya bato. Oh babomi ye, oh basali boy. Il devait se vivre. Na lobaki puisque moni ba média o elobi wana mingi na linga ko accorder bango interview te pona nini puisque za ba média
au service ya bakatumbi. Vous avez un malam. Yango na mona ka ça ne sert à rien que na banda ko bebisa intelligence nangai, énergie nangai pour na ko accorder bango interview. Moi je me contente na ba média na biso ya ba congolais na ba réseaux sociaux abu bien. Puisque tala biloko nyonso ba relayer ba pesi bango ligne éditoriale bango nyonso. Félicitations na ba congolais de bonne qualité. Ba journaliste de bonne qualité oyo balobaki bosolo. Vous savez na ngai bobete la ba journaliste wana mapoko. Comment expliquer ba tout sérieux bozwi mutu bolali sina se bolobi que non babomiye na ndenge boyebi bango. Le vrai problème c'est lequel Balie Kagame Mbongo Ebele na Kabila na Katumbi. Le problème est à un niveau nini. Bakosa kiye IDPS viva. Na ebisa kibino place wana. Le 2 juin à 23h tant on a bien ça qui va combattant tozo solo. Na ebisa kibino ke ba monter scénario moko. Ba monter scénario pour na ba tumba ba siège ya ba parti politique na bango. Après balobake régime nde mutu esali biloko oyo IDPS viva ndenge to dénonçaki yango bazangaki moya kosala yango bozokana malamu biloko nyonso bomoni balobi ono force du progrès non eza force du progrès na bango basala bozolana ngai force du progrès ya bango moko puisque jour wana awa na ba 23h na bande ko na biso baza en face ya Kabundo bazali ao tango bazo kotsa ba machette na ba bidon ya essence po batumbanda kuna ewana na dénonçaki yango na ngai na dénonçaki yango na ebisaki ba autorité o baza ko s'occuper na makambo ya sécurité ba alerter ba service na bango baningi basimbisa bango tous bo monaki ba tikaki makambo wana mais ba bidon yango ezalaki na kati. Bozola nangai même pota o balobi ke non bazoki sinde ko Kabundu eza pota o azokaki na kan luka pota o azokaki na kan luka nde yango botia image wana pe image wana même pota même place kaka même place nde oyo c'est-à-dire balobaki ke yo tokozoka ka place moko wana IDPS viva baza sérieuté bozola nangai et puis bango nyonso balati uniforme kaka neti bana classe pembe likolo soki bakeye wana bango nyonso bazoki au même moment non di biso toyebi yango IDPS viva na orgueil na bango ndenge bino boyebeli bango ezala ke batu bakufaki balingaki bakende na ba famille wana mais o ndenga kosike ya kufaki etali nzamba kosokipe na ye IDPS viva yango na bengisi bino awa na poko alelo pona koyebisa bino ke biloko wana ezaki ya lokuta bozakola na ngai bozakoka malamu technique tiele biso bakuluna na bango oyo ba recrutaki wana oyo ya machette po botala bien bato balobi ke tozo sala marche pacifique botala marche pacifique yango wana te wana te oyo aza na machette ya malamu aza komona na penza machette oyo ya machette penza. Oui, comme ça, basale la bango propagande que telemisa tawana, telemisa, denge basawana, tala. Problème na bango ezaki ndenge nini? Ba recruter ki ba mobondo ba yaka na bango na Kinshasa, ba recruter na bakuluna. Objectif na bango ezalaki ya kotumba palais du peuple. Ozola nanga malamu
C'était ça l'objectif, pour pas incendier le palais du peuple, Mouboule de Manambouk. Babandé ko compter mingi sur le Mobondo. Selon ba source nabiso, nakati na bango tango bazo bisa ba machette, ba mususu bazaki d'accord te. Bozo la nangai, ba mususu balobaki mais pourquoi boza ko utiliser ba arme blanche na makambo ya boy. Eza bien te, ba bengaki batwa na ba traître. Bozo la nangai, baza bato baza sincère te. Ba kende ko recruter ba Mobondo na ba kuluna. Balobi au Fort du Progrès. Ngana zelaki ba identifier Fort du Progrès wana ba yebisa biso eza Fort du Progrès kombo na eboy. Bozola na ngai mais ti sikoyo nali ko tuna bino mutuna. Toza na armée awa. Combien ya ba officier o bakangite ke baza ba traître. Na ifika bino place OK. Ba créer Fort du Progrès na bango. Ba créer Fort du Progrès. Photo ya Kabundu yango wana. Même place yango wana. Kaka même place. Bozo mona côté onde azokaki na kan Luka. Tango babambaki libanga. Tango bazo bengana na kan Luka. Sikoyo même place pe bayeko zexeli sous kaka place moko wana. C'est-à-dire parti wana ezo sepela mingi pona kozo. IDPS viva. IDPS viva. Ngai nazako ebisa bino boye. Bomoni opposition va s'improviser kate na makambo etali opposition. Même bamindelo bazota la babiloko oyo. Bayebi ke en tout cas ezaki coup de théâtre au basalaki. Et si invité n'est basalaki pe ya ville morte et simbaki. Puisque ndenge bazan. Et puis ce qui m'a fait rire c'est quoi? Ndeko na biso Elise Sanga. Place oya la kisi ke babeti e bal. Mais toza mi bali toza baki. Bouton ya pamba soki ezui kaka na niveau ya wa pamba. Ezo peso fièvre ya makasi. Oko tambola même te. Mais mutoazi bal, azui bal, azo tambola. Et coup de chapeau na infirmière wana. Bobete l'infirmière wana maboko. Bobete l'infirmière wana maboko. Comment expliquer yo lobi babeti o bal ozo benga bato oko filmer bo filmer maman na lobi te ava filma kate vanda nanu oza na compétition na nani IDPS viva yango na lobaki boye lelo esengelaki topesa la vraie version que tout ce que nos amis ont brandi ce n'était que des montages pour justifier l'argent de Kagame et de Joseph Kabila. Kabila et Kagame et Katumbi sont en train de dépenser des millions et pas aventurier. Pour pas coller à Bazoli à Bangoka Kambongo. Vous avez un malam. Vous avez un malam. Ceux qui vont taliban tala se sanga yewan. Zongi sa place wan. Tala. Balango kaka. Ah papa. Pantalon ezana makilate. Or zoto bakwis pantalon de oui mais makile suki kaka na chemise tala nanu ata bino moko et tobali pété IDPS viva les opposants congolais à la recherche de l'argent. Bozongi sambongo ya bato bazanga mawa bazoli ya bato mbongo IDPS viva bazanga mawa motema mabe frère Edouard zongi sambongo bozongi sambongo ya bato IDPS viva. Je pense que ceux qui m'ont toyé quand ils sabino babilo koyo boye biseka que non bokende kozongi sambongo ya bato et simbi na ngote même place Kagame Azalina Kabila na Katumbi balobi ces gens commencent à nous importuner
Ils n'ont rien fait. IDPS viva. Bomoni, na vie, hein? Il faut qu'on soit honnête dans ma camouilleuse salle. Va monter Babiloko. Les autres sont allés même plus loin à Koloba. D'ici là, l'Union européenne va sanctionner. Oh, papa. Union européenne, wana, et comme Kakandenge, wana, Bokebo boutique, logo nabino, Makamongo, boutique, Kiango, Bandakala. Oh, Boki, le bazolo, oh non, faut du progrès, et ça milice. Non. Dit, c'est l'article, il y a Jeune Afrique, wana. Et puis, Nakoye Bisabino, Moutokoma, article 1. Un journaliste katumbiste ya Makila. Voilà. Depuis que les Kinabiso Jeko a comme Moutafor du progrès. Puisqu'il y a un mouvement Vision Fachi. Et ça bon côté. Bon, awa, Bomonien, il n'y a pas un crime parfait. Bakei, Bazi, et Longine Batier. Vous avez un tant on a tangi biloko na lobby, ça c'est du n'importe quoi. Na zui téléphone nangai. Na bengi mutakomaki article na lobby, d'abord mutio tie place wana azalaka mutafo du progrès te. Azana mouvement na ye kombo Vision Fachi. Oh non, na kendeki to solaki na ngala bino peut-être de bonne foi à sololaki na yo, mais yo ozaki na mission na yo o bananga bi. S'il faut poser la question aux gens à ce qui concerne l'IDPS, responsable de l'IDPS, c'est Zalingai, tes amis Balete, il fallait venir vers moi, n'a pas son vraie information. Voilà comment maintenant vous avez créé des mensonges. C'est les jours où ils ont planifié. Ça, c'est l'article où il y a un laboratoire à Katumbi pour préparer les esprits que l'IDPS a une milice. Non, soyons sérieux. Tant que tu es en opposition, tu crées une milice. Seulement quand nous arrivons au pouvoir, c'est à ce moment-là que nous allons créer une milice, c'est du n'importe quoi. Armée, la police, ils sont au service en Inde. Hein? C'est au service du pays et du chef de l'État. Ils ont été. Bilo Konyon, oh, IDPS, ils sont en milice. Non. Ils ont le Kouta. Est-ce que les lots, tous les fonds militaires, les fonds policiers, Bango va créer la force du progrès na Bango. Ce qui n'est pas Fayoul na Faden House. Azana ba force du progrès na ye. Bango nde appelle ça qui va machette. Dis, c'est une image de machette wana. Papa, on dit pembe bien né. C'est une image de machette wana. Pour porter la marche pacifique au Baza pour le Bayango wana. Voilà, Yangwan. Moni Baza ko s'agiter. D'abord, bomoni vidéo moko ezako tambola. Oyo nalati chemise ya rae boy. Mais babimisi yango balobi ke eza ya le 12 juin. Non. Eza ya le 12 juin te. Vidéo wana eza ya le 2 juin na veille ya le 3 juin au pa projetaki journée ville morte. Mais comme bayebi koko sati yango bakeye kozo vidéo wana. Mais ce n'est pas ça mon problème. Naye awa pour tout éclaircir makam. Basalaka makam na motema mabete. Puisque le problème est qu'on déranger et qu'on voit Félix Tshisekedi. C'est ça le problème. Pour la première fois, dans Makambo, il y a une marche de Sala Kayango. Mbala ya liboso. Tout le monde a balobi ke batouché batu. Na babal réel. Mais vraiment, tous vivent dans le monde ni. Namoni ndeko Fayoulou. On a un petit frère Edouard, puisque c'est un frère. Mais on doit quand même avoir la crainte de Dieu. Puisque, vous savez, moi ça me fait pitié. Namuto Azo Simba,
Bible. Okota na makambo ya soni. Et entre-temps, Ozomi benga frère. Naebi na place à Sambelaka. Yango na bengi frère Edouard. Puisque un vrai chrétien ne peut pas se comporter de cette manière. Fayulu alobi ke bazokisi na mutu. En tant qu'humain, et comme ça la biso passe que azoki. Mais non. Non. Lokola basala ki biloko ya mbangu. Et là, je demande à mon frère Jean-Claude Katende, puisqu'il est à perdre valeur, il y a défenseur des droits de l'homme à cause de Mbongo. Puisque tous les biloko nyonso, mais eloko etikalo to défendre la dignité na biso na ba valeur na biso. Namoni ba image moko oyo Fayulu abosani ke amisopela ki ba biloko na mutu akosi ka azoki. Hein? Non. Après tango aza ko accorder interview na nini na bande kwa TV5 na ebiso ki bazali awo. Abosani ke mutu na ye ezaki kovo eloko moko ezate mais aye kozwa sparadre abambi na mutu awa pour non, soyons sérieux puisque ba image wana eza ya après marche technique c'est la biso image wana total frère Edouard comment est-ce que asali ba biloko ya lokuta c'est la biso image wana c'est la biso image wana o bazana mama o ya finga ka batu wana c'est la biso image wana pour comment comment est-ce que les gens n'ont pas la crainte de Dieu malgré que batambola na ba Bible. Oui, c'est un frère Edouard. Oui, voilà. Bota na mutu ya Fayulu yango wana. Est-ce que poteza na mutu wana? Zongi sa Fayulu telemisa place wana. Zongi sa nana. Bota la frère Edouard. Frère Edouard ye wana. Est-ce que ça na pota na mutu? Mais on se moque de qui? On se moque de qui? Hein? Comment telemisa place wana? Voilà. Frère Edouard ye wana. Azana pota? Hein? Bon, ce qui est dans l'image, Rendez-vous contre un projet de réforme constitutionnelle. Lors de ces heures, quelques figures de l'opposition et Délice et Sanguin ont été, rappelons-le, blessés. Le gouvernement estime que les forces de l'ordre ont fait leur travail et rappelle que la manifestation était interdite. Reportage TV5 Monde, Clément Diroma, Dadi Sangozo, Philippine de Clermont-Tonnerre et Florian Gotter. Au milieu de la mêlée, l'opposant congolais Martin Fayulu, frappé par des policiers en uniforme. L'image a été au lendemain de la manifestation. Il nous donne ça. Voilà Fayulu. Zongisa Fayulu, Zongisa Fayulu, Zongisa place à Thiès, Barana, autour de la RDC. Zongisa Manifestation. Zongisa Fayulu. Tiens, il y a un frère Edouard Bamona. Il nous donne sa version des événements. Oui, Telemisawana. Mais on se moque de qui avec des histoires pareilles? Comment est-ce que même les étrangers peuvent nous respecter? Comment est-ce qu'on peut nous respecter même par les étrangers? Quelqu'un qui prétend avoir gagné les élections dans ces pays comme président de la République. Avec des gens pareils. Hein? C'est pourquoi je vous ai dit ici que c'est un frère Edouard. Moi, j'avais pris mon temps pour fouiller tout ce qu'ils ont monté comme scénario. Et puis, bayokanaki bangonyos, tola taba chemise ya pembe, soki to sopele ngo ba tomate, comme ça balobake, basoki sibiso. Voilà encore le scénario. Frère Edouard Ewan, même nos amis, je ne veux pas qu'un jour qu'on puisse dire que non, le secrétaire général avait réuni les militants pour dresser les membres de son parti. Donc, Télémisana Nouana, Bomoni Biloko Akoui. Un père de famille a quelques zombongo ya batu ya Kagame na Kabila na Katumbi pour justifier cet argent. Vous savez mon abattu ya boy. Hein? Oui, il peut se vivre. Yango na zakolo baboy.
tolakisaka te ke tolingi mokonzi ya mboka mpona baposte, puisque awa banda bamonte bascenario oyo na bandozela namona bato bamobilize baétat major na bango mpona kodementir biloko oyo batikeli IDPS kaka ye moko akende kosamba makambo na ye. Tokosamba yango puisque nous sommes dans la légalité. Tokani malamu? Tokani malamu? Sikoyo biloko balobaki keno babeti ba Fayulu, bazokisi Fayulu. Et puis ce qui est plus grave, bake ko fabriquer moi mutunaye moko o babomi un certain Kabeya alias Ngajaja. Dit telanga nano image wana. Il a joué son rôle d'Engajaja. Balancer image wana. Puisque ce qui papa azamuto alukuta, moi na kozala ndenge nini. Oui, c'est mon tour a failli wana, tia image wana. Ça va. Bon, muto balobaki ke babomi ye wana. Mutu ye wana balobaki ke babomaki. Sikoyo, ye wana za na hôpital azolanda bassin. Même biloko wana, c'est toujours du mensonge. Kobebisa réputation ya bato. Oh, babomi ye, oh basali boy. Il devait se vivre. Na lobaki, puisque moni ba média o elobi wana, mingi na linga ko accorder bango interview te pona nini. Puisque za ba média au service ya bakatumbi. Vous avez la malamu. Yango na mona ka ça ne sert à rien que na banda ko bebisa intelligence nangai, énergie nangai pour na ko accorder bango interview. Moi je me contente na ba média na biso ya ba congolais na ba réseaux sociaux abu bien. Puisque tala biloko nyonso ba relayer ba pesi bango ligne éditoriale bango nyonso. Félicitations na ba congolais de bonne qualité. Ba journaliste de bonne qualité oyo balobaki bosolo. Vous avez na ngai bobete la ba journaliste wana mapoko. Comment expliquer ba tout sérieux bozwi mutu bolali sina se bolobi ke non babomi ye na ndenge boyebi bango. Le vrai problème, c'est lequel? Balie Kagame Mbongo Ebele na Kabila na Katumbi. Le problème est à un niveau nini. Bakosa qui est, il dépend se vivre. N'a pas qui bino place wana. Le 2 juin à 23h, tant on a bien ça qui va combattant aux solo. N'a pas qui bino que va monter scénario moko. Va monter scénario pour na ba tumbaba siège ya ba parti politique na bango. Après balobake régime nde mutu esali biloko oyo. Il devait vivre. Ndenge to dénoncer ki yango bazanga ki moya kosala yango. Bozo na malamu. Biloko nyonso bomoni balobi ono force du progrès. Non non. Eza force du progrès na bango basala. Bozo la ngai. Force du progrès ya bango moko puisque jour wana awa na ba 23h na bande ko na biso baza en face ya Kabundo bazali awa tango bazo kotsa ba machette na ba bidon ya essence po batumba ndako na ewana na dénonçaki yango na ngai na dénonçaki yango na ebisaki ba autorité o baza ko s'occuper na makambo ya sécurité ba alerter ba service na bango balingi basimbisa bango tous. Monaki ba tikaki makambo wana mais babidon yango ezalaki na kati bozola na ngai même pota o balobi ke no bazokisi ndeko Kabundu eza pota o azokaki na kan luka pota o azokaki na kan luka nde yango botia image wana pe image wana même pota même place kaka même place ndeo c'est-à-dire balobaki ke yo tokozoka ka place moko wana il devait se vivre baza sérieuté
bozola nangai. Et puis bango nyonso balati uniforme kaka neti bana classe pembe likolo soki bakewana bango nyonso bazoki au même moment. Non di. Biso toyebi yango. Hein? IDPS viva. Na orgueil na bango ndenge bino boyebeli bango. Ezala ke batu bakufaki. Balingaki bakende na ba famille wana. Mais o ndenga kosike ya kufaki etali nzamba kosokipe na ye. IDPS viva. Yango na bengisi bino awa na poko alelo pona koyebisa bino ke biloko wana ezaki ya lokuta. Bozakola na ngai. Bozakola nga malamu. Technique tiele biso bakuluna na bangoyo ba recrutaki wana. Oya machette po botala bien bato balobi ke tozo sala marche pacifique botala marche pacifique yango wana. Te wana te oya zana machette ya malamu aza komona na penza machette. Oya machette penza. Oui, comme ça basale bango propagande que telemisa tawana telemisa ndenge bazawana tala problème na bango ezaki ndenge nini ba recruter ki ba mobondo bayaka na bango na Kinshasa ba recruter na bakuluna objectif na bango ezalaki ya kotumba palais du peuple ozola nanga malamu. C'était ça l'objectif pour pas incendier palais du peuple mubule manamboka babande ko compter mingi sur le mobondo selon ba source na biso na kati na bango tango bazo bisa ba machette ba mususu bazaki d'accord te bozola na ngai ba mususu balobaki mais pourquoi boza ko utiliser ba arme blanche na makambo ya boy ezabien te babengaki batu wana ba traître bozola na ngai baza bato baza sincère te bakende ko recruter ba mobondo na bakuluna balobi au fort du progrès nga na zelaki ba identifier fort du progrès wana ba yebisa biso eza fort du progrès kombo na eboy bozola na ngai mais ti sikoyo nali ko tuna bino mutuna toza na armée awa combien ya ba officier o bakangite ke baza ba traître na ifaki bino place oke ba créer fort du progrès na bango ba créer fort du progrès photo ya Kabundi yango wana même place yango wana kaka même place bozomona côté onde azokaki na kan luka tango babambaki libanga tango bazobengana na kan luka sikoyo même place pe baeko zexeli sous kaka place moko wana c'est-à-dire parti wana ezo sepela mingi pona kozoka IDPS viva ngai naza koyebisa bino boye bomoni opposition basimprovisaka te na makambo etali opposition même bamindele bazotala babiloko oyo bayebi ke en tout cas ezaki coup de théâtre au basalaki esimbi te ndenge basalaki pe ya ville morte esimbaki puisque ndenge bazana. Et puis ce qui m'a fait rire c'est quoi ndeko na biso Elise Sanga place oya la kisike babeti ebal mais toza mibali toza bato bouton ya pamba soki ezwi kaka na niveau ya wa pamba ezo peso fièvre ya makasi oko tambola même te mais mutoazi bal azwi bal azo tambola et coup de chapeau na infirmière wana bobete l'infirmière wana maboko bobete l'infirmière wana maboko. Comment expliquer yo lobi babeti au bal ozo benga bato oko filmer bo filmer maman na lobi te ava filmaka te vanda nanu oza na compétition na nani IDPS viva yango na lobaki boye lelo esengelaki topesa la vraie version que tout ce que nos amis
on brandit, ce n'était que des montages pour justifier l'argent de Kagame et de Joseph Kabila. Kabila et Kagame et Katumbi sont en train de dépenser des millions et pas d'aventuriers. Pour pas qu'on ait bazoli à Bangoka Kambongo. Vous avez un malam. Vous avez un malam. Ceux qui vont tali bangonyos, tala se sanga yewan. Zongi sa place wan. Tala. Balango kaka. Ah papa. Pantalon ezana makilate. Or zoto bakwis pantalon de oui mais makile suki kaka na chemise. Tala nam. Ata bino moko. Et toboli pété. Il devait se vivre. Les opposants congolais à la recherche de l'argent. Bozongi Sambongo Yabatu. Bazanga Mawa. Bazoli Yabatu Mbongo. Il devait se vivre. Bazanga Mawa. Motema Mabe. Frère Edouard Zongi Sambongo. Bozongi Sambongo Yabatu. Il devait se vivre. Je pense que ceux qui m'ont toyé quand ils sabino babilo koyo, oui c'est que non, donc ils ne sont Sambongo Yabatu. Et Simbi Nangote, même place Kagame Azalina Kabila na Katumbi Balobi, ces gens commencent à nous importuner. Ils n'ont rien fait. Ils devaient se vivre. Bomoni na vie, hein? Il faut que vous soyez honnête dans ma camouflage au sale. Bamonter Babiloko. Les autres sont allés même plus loin à Koloba. D'ici là, l'Union européenne va sanctionner. Oh, papa. Union européenne, wana, ekomika kandenge wana, bokebo boutique loko na bino. Makamongo ba boutique kiango bandakala. Oh, boki lelo bazolo ba ono, faut du progrès, eza milice. Non. Dit, c'est là un article loyo, il y a Jeune Afrique wana. Et puis, na koyebi sabino, mutokoma article wana. Un journaliste katumbiste ya makila. Voilà. Depuis que les Kinabiso Jeko a comme mutafor du progrès. Puisqu'il y a un mouvement vision fachi. Et ça bon côté. Bon, awa, bomonien, il n'y a pas un crime parfait. Bakei, Bazi, et l'ongine bâtier. Vous avez un tant on a tangi biloko na lobby, ça c'est du n'importe quoi. Na vu téléphone nangai. Na bengi mutakomaki article na lobby. D'abord, nous disons que place wana azalaka mutafor du progrès. Azana mouvement nae Combo vision fachi. Oh non, nakendeki to solaki na ngala bino. Peut-être de bonne foi à sololaki na yo, mais yo ozaki na mission na yo o bandanga bi. S'il faut poser la question aux gens à ce qui concerne l'IDPS, responsable à l'IDPS et Zalingai, tos amis balete, il fallait venir vers moi. N'a pas son vraie information. Voilà comment maintenant vous avez créé des mensonges. C'est les jours où ils ont planifié. Ça, c'est l'article où il y a un laboratoire à Katumbi pour préparer les esprits que l'IDPS a une milice. Non, soyons sérieux. Tant que nous sommes en opposition, pour créer une milice, seulement quand nous arrivons au pouvoir, c'est à ce moment-là que nous allons créer une milice. C'est n'importe quoi. Armée, la police, ils sont au service en Inde. Hein? C'est au service du pays et du chef de l'État. Et ça peut être. Bilo Konyo Sobozako, oh, il dépasse ses années à milice. Non. Et ça le couta. Est-ce que les lots, tous les faux militaires, n'a pas faux policiers, Bango va créer ba fort du progrès na Bango. Ce qui n'est pas Fayou na Faden House. Azana ba fort du progrès na ye. Bango ne appelle ça qui va machette. Dis, son c'est un image de machette wana. Papa, on dit bien aidé. Son image à machette one. Pour porter la marche pacifique au Baza pour le Bayangouan. Voilà, Yangouan. Bravo Fati Télévision.
Fati Télévision.